Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Je suis prêt à kutanga kombo. Kombo nani? Ya mwana mwindu. Mwana mwindu. Oh to yambaki dernièrement ou ako la galbagete président moi memaki kosimba kisi. Oui. Na lobby yango devant média mwana mwindu abongoli motema te. Nazongi pona likambo ya mwana mwindu. Très bien. Oyo azo sala eza blasphème. C'est-à-dire azo tuka to azo chola molimo santo. Totali na arc des apôtres. Balbini, bato ba exerçaki ba magie. Tant ba yambi Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ba memaki ba biloko na bango nyonso bazaki ko salela yango. Liboso ya apôtre. Ba sambeli pona bango pe ba moni yango. Siko ye abongoli motema. Délivrance d'un nani asambeli pona ye. Pasteur ni to apôtre to prophète ni asambeli pona ye. Place nini oya kende ko tika ba biloko na ye wana. Aza le eza lokola bana ya skeva bakutani na ba démon ba bandio benga na ba démon batunie toyebi Paul toyebi Jésus-Christ oyo ozolo ba mebio oza nani ye bien aimé dans le Seigneur mingi ba yana kombo Jésus mais baza Jésus te Jésus ayebi bango te eza ti bana moito abongoli motema te na livre na ye wana lokuta wana so abongoli motema te nzamba frappé ocho na lobini mama shaka kufi na yoka passe na sambeli nzamba pesi ya message pour na ba comédien c'est-à-dire ceux qui acceptent non c'est pire mais ngas ko na yebi yo na lobby liboso média a aussi ça été Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupasie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bote, boza ebele bokola na biso na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bandeko banandi nazana esengo mingi ya koyambela bino moko ya basali na Nzambe, prophète Gelor. Na yango amoni nini na ba artiste comédien tango ayoki sango ya liwa ya maman Chako alobi ete azana message moko alinga transmettre ba artiste comédien. Na yango na pesi un grand merci na Jonathan Moukadi pour la prise de vue, na pesi merci na Lydie Moukadi ma femme, merci beaucoup na batutu balingaka chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Na bosanité sponsor na Biso Jésus-Christ de Nazareth, yende azat sponsor numéro 1 ya chaîne Oyo chez Biso Télévision. Moto na Nzambe na pesi mbote. Mbote papa Chic Moukadi. Sango nini? Oui, Nzamba zobate la boni pe bino. Qui mezali? Kama biso na lo sambo. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, les maîtres des temps et des circonstances. La Bible dit dans toutes les circonstances, nous devons rendre grâce à toi. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous recommandons ce bon moment entre tes mains, sois avec nous du début jusqu'à la fin, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Moto na Nzambe, na yango message nini Nzambe atalisaki yo pour na artiste comédien? Oui, merci beaucoup, papa Chic Moukadi. Oui, d'abord, on a présenté mes condoléances sincèrement dans la famille
Il y a maman Nabiso, maman Chako, Oya Uchi Koti Kabiso, que son âme repose en paix. Message, et ça, il y a passé lorsque na Zoaki nouvelle, que maman Chako a confié, parce que Batumi peut-être pas interpréter on a ndenge na bango. Bible chaque chose a son temps. Tous en attend oyo, tous semble là, tous en attend on ya temps on temps la Bible, ça peine attendre sous ces photos, c'est défoulé. Moi, ils appellent attendre sous même à la maison avec les enfants, tout à l'heure à théâtre. Cela n'est pas un péché. Ils appellent un artiste au mana lingaka. Et pendant qu'il n'a pas qui nouvelle ana, et ça là vraiment passé. Tout le monde qui est artiste mingi bazo bunga. Et j'ai prié aussi pour les comédiens na biso ya mboka parce que bazape bato ya mboka bazape fierté ya mboka na biso. Mais pendant que j'ai prié là et pour toujours maman Chaka Kufa qui descend passe pendant j'ai prié pour les artistes musu batikali nde zamba zo ya koloba nanga alobi nanga na lancé pour les artistes comédiens na biso précisément na mingi artistes congolais na préciser. Zamba zo bisanga sur 100% il y a artistes comédiens congolais dont 98% baza na nzela ya mabe. Nzela ya mabe le ningo bani bazo ke na nzela molili. Oui, donc c'est-à-dire 98% baza na nzela ya molili. Donc 2% nde baza na nzela ya bien. Surtout ba o baza neti ba leader. OK. 98% baza mingi na banzela ya molili, c'est-à-dire na nzela bikila kila. Bazo luka mingi succès na nzela ya Satan. Or Satan apesaka so apesi na loboko à droite, abombi à gauche. Oyo à gauche eza pour sani pour énuire yo. Eza pe na dire moko ka ya mokie. On soit benga neti courte joie. Nzamba lobi na yebisa bango ba se convertir. 2% quand baza malam. Or, sotangi na Jean chapitre 3 le verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse plus mais il y ait la vie éternelle. Batouana nyos baza ba am o Jésus Christ a kufa na kulus pona bango. Nzamba za posa ba am wana baza la sauver. Na 98% o baza mabe, nzamba za posa ba se convertir. Et mingi baza ba o baza ba leader. Donc ba komo la ki leadership. Donc mutunyo so lingi ba ye. Donc baza ba ozala patiente ka kozela ta ya Nzambe. Comme que oyo asali succès ba ye bien nga pena sani ni na sala succès mais peut-être mutu eza na vie eza na likambo ya temps. Mutu se koza ko temps na ye koki Nzambe abimisa ye. Mais yo so temps na ye koki te yango tina ba sani ni ba kina banzela molili. Donc Nzamba za na posa na bango ba se convertir. Nzamba lobi mingi so ba se convertir te na liro ba okinde ba ko sila mingi na kokufa. Donc na tamu ki ba okinde ebele. Or même quand je récite ce message et ça l'inga passe parce que d'abord ce sont nos frères et nos sœurs et ça l'inga passe nzamba lobi na lancer message ba yo comme message na bazonga na makolo ya Nzambe succès o bazolo ke pa ya diable nzamba za na ngo ya koleka wana diable pesa ka iloko ya malamu te bande ko na biso ba artiste total la bango pona ko se défouler na babilo mosusu donc nzamba za na besoin na bango. Donc on a tout tu as mingi ba koti dans zela molili et nzamba za posa ba bima pote ba am na bango ezala sauver. Na yebi ke ba tebele ba ko interpréter message yo na ndenge na bango. Na si yo yebinga na lekana ote pona pesa message na média. Mais o eza message nzamba yebsinga pona ba artiste comédien. Ngana loba mingi o itali ba antivaleur bato bazo sala ba commerce na kombo ya Nzambe na lobela. Mais pendant que je priais Nzambe ayebsinga ibongo. Na lobi te, je précise parce que bato balinga bazo maloba na biso ba balolango. Na lobi te ke mama Chako azalaki na nzela ya mabe. J'ai pas dit ça. Na lobi bien era kufi na osambela par rapport à passe wana pour ba comédien na biso nzamba yebsinga sur 100% donc 98 baza na nzela ya mabe. Na kati ya 98 wana batangi komba mama Chako te parce que ye déjà keye. Nzamba opesa message aoloba te pona bato bakufi. Aoloba pona bato batikali vivant pour bazala sauver. Am ya mama Chako côté ezali nzambe ye moko yebi na ye moko nde atambulaki na vie na ye. Nazala beaucoup de respect pour na ye malgré akufi. Donc la terre dans le but pour na mama Chako te pour na bato batikali vivant. Baptiste na biso bongo la mitema. Et mingi ba misusu bazo sala bazo la taneti ba poso ya meme mibale. Obongo mutu azana ye na ngambu wana mais aye ko bima na media. Na komboneti ya Nzambe ke ngala bongoli motema na kuta na Jésus or eza faux. Eza déjà blasphème. Oh, wala ngolo bana nani? Oui. On est ba artiste comédien moko abongoli motema leki na TV akotama na kombo ya Nzambe eza bongo te. Eza bongo te eza lokuta. So bina tanga kombo je suis prêt à kotanga kombo. Kombo nani? Ya mwana mwindu. Mwana mwindu. Oh to yambaki dernièrement ou ako la galbagete président moi memaki ko simakisi. Oui. Na lobby yango devant média mwana mwindu abongoli motema te.
Pe nazo ko avertir na peuple de Dieu. Boke batan o Bible ba ki batombe ba obimebele pona ko séduire ba na Nzambe, ba séducteur ba sali nini, ba bini déjà. Papa, nazama na ba quelques versets bibliques. So on permettre na tanga quelques versets. Après na continuer lisolo ya mwana mwindo wana. Très bien. Apocalypse chapitre 18 le verset 21. Apocalypse 18 Apocalypse 3 plutôt. Tala moi le mbango yango moni batumi ba préférer à téléphone akembala moko papa atandi ko ba moto na Nzambe. Apocalypse chapitre 3 verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni brouillard. Puisses-tu être froid ou brouillard. 16. Ainsi parce que tu n'es tiède et que tu n'as ni froid ni brouillard, je te vomirai de ma bouche. Na autant que versets après expliquer malamoko. Papa fona gagner tant comme le but aux antamité. Na kotanga yango maman après na expliquer. 1 Roi chapitre 18, le verset 21. 1 Roi chapitre 18, le verset 21. La Bible dit ceci. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Les peuples ne lui répondirent rien. Natanga maman ka Bible pour si après to expliquer pour tous les camamans na mwindwana. Yango bongela ki ba verset tout. Na mosala nzambe faut natanga na Bible papa. Parce que azo blasphémer. C'est-à-dire azo tout kamolimo santo. Acte chapitre 19, le verset 19. La Bible dit, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et apporté leurs livres, les brûlèrent devant tous le monde. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. Très bien. Apocalypse 4, 12. Acte chapitre 4, verset 12. Après, on a 6, on clôture, on a expliqué en gros. On a noté. Actes des apôtres chapitre 4, le verset 12. Il y a des salis à aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. Romains chapitre 14, verset 4, parce que par le Bible Kambata, nous avons Matthieu chapitre 12, le verset 31. Très bien. Blasphème, c'est-à-dire to azochola molimo santo. Bible lobi sali ezaka na kombo moko ya Jésus Christ. Voilà. En dehors na Jésus Christ ezaka kombo mususu eza repesa salite. Ye alobi abongoli motema akuta na Jésus Christ. Aye ye moko kwa na lobi azokwa na Jésus Christ, azokwa na Kimbangu, azokwa na Mahomet, azokwa na Bouddha. Je ne suis pas contre Simon Kimbangu, azaki un prophète de Dieu. Ndenge nini yo kutana Jésus qu'on a tous les quatre wana mutu nini oye ye mutu moko wala kaka azokuwa na Jésus Christ, azokuwa na Kimbangu, azokuwa na Bouddha, azokuwa na Mahomet. Siko azamu panzi nini? C'est-à-dire deuxièmement mutu oyo a se convertir sincèrement. Totali na arc des apôtres. Balobini bato ba exercer ba magie. Tant bayambi Seigneur Jésus-Christ comme un Seigneur sauveur. Ba memaki babiloko na bango nyonso bazaki ko salela yango. Liboso ba apôtre. Ba sambeli pona bango pe ba moni yango. Siko ye abongoli motema. Délivrance d'un nani asambeli pona ye. Pasteur ni to apôtre to prophète ni asambeli pona ye. Place nini oya kende ko tika babiloko na ye wana. Là c'est un. Ozola. Dédé mutu oya bongoli motema. Il faut tout le monde a fruit à Saint-Esprit 4 naïe. Il faut la briser. Mon Paul lorsqu'il a se converti dans l'acte des apôtres chapitre 9, il a écouté un Seigneur. Zamba lobelier pour eza bandi mango atinye pas Ananias. Pour Ananias ça la nini assemble la pour naïe pour avoir délivrance. Yé moi na muidu na assemble pour naïe. Eza ba conversion moko lo kuta. Aza séducteur. Et na bino ba na zameza ba singa na averti bino. Batoboy a collé na média a témoigné
que abongoli motema yo pour commenter obi winzamba pambola yo azo séduit et bozo kota na kati ya séduction bokeba abongoli motema te azata na fruit moko Saint Esprit te 3 aleki alobi azana livre ye basambisa kiye ye pa oleka na livre na pasa nini asambisa bato ye azanani pour juger parce que il n'y a que Jésus-Christ qui va nous juger. Puis jugement salama après l'enlèvement de l'église. L'église est sur la terre. Hier abandi ko juger bato étant que qui Azam to lokuta. Aza séducteur. Donc azo séduit bana nzambe pour bakene na enfer. 3. Mutu abongoli motema. Aleki na média aosa la prière na chapeau na mutu. Na boucle d'oreille. Ouais place abongoli motema. Aza siko na ngamba Jésus-Christ, to ya Kimbang, to ya Bouddha. To ya Mahomet aza musala nzambe te abongoli po motema te azaka na ngamu na ye wana azoluka sikoyo succès po bato bacheka po lobi bakoma nini akoma prophète ou bien pasteur babandaka bongo ba séducteur aza agent ya Satan nzambe yela yebisa ye abongola motema sincèrement parce que c'est ça l'objectif à Jésus-Christ sur la terre à la poste bato mabe babongola motema. La Bible dit Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Dans la poste, va se convertir. Les excuses. Abongo la motema sincèrement. Ceux qui abongo li motema te, a continuer toujours à blasphémer le Saint-Esprit, Zamba a frappé. Zamba a frappé. Na lobi on a média. Soit continuer sur le témoignage de wana lokuta pour séduire le peuple de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 3, Fils de l'homme, Dieu nous a établi étant que les sentinelles. Ce que bon motema sincèrement to continuer na kombo à Jésus-Christ. Zamba frappé yo. Bana nzambe bokeba. Aza le eza lokola bana ya skeva. Ba kutani na ba démon ba bandio benga na ba démon. Ba démon ba tunie toyebi Paul, toyebi Jésus-Christ oyo ozolo ba medio oza nan. Ye bien aimé dans le Seigneur mingi ba na kombo à Jésus. Mais baza Jésus te. Jésus ayebi bangote. Eza ti bana moito. Abongoli motema te. Na livre na wana lokuta wana. So bongo motema te nzamba frappé. Mais sikoyo comment yo ko juger moto oyebi ete boyebani? Bon koyeba na c'est un peu trop dinobini. Total appel ba théâtre. So lobi na yebi ete c'est un peu lokuta. Na kuta na pe une fois na fikina na yaka pona les émissions na yeba pe to les émissions. Mais lorsque Nathalie émission wana ngai naza défenseur place na moni mabe na kombo Jésus-Christ na okanga munoko te. Ozoba papa, elle a landé une mission na moni ça c'est la ado blasphémer le Saint-Esprit. Pe à côté ti na vie ya basali nzambe. Bon ko lukaye na bino mibale te sengelo le kana media. Te, na ta lukaye na te. Ona na ye ko le kaka pona ye te premièrement la personne. Mais ça nzambe lobi pona ba comédien. Deuxièmement na ye pona avertir peuple de Dieu. Oh ba otia ba commentaire ya malamu na témoignage ya mwana mwindu. Aza séducteur, azo séduire peuple de Dieu. Biso tozana pona kolongola batanzila mabe ko mima ba on vers le Seigneur. Bazo tia déjà ba témoignage wana. Ezate bazo travailler déjà dans ngambo ya Satan. Ndeni muto azo blasphémer le Saint-Esprit, yo encourager. Muto azo finga ba sali ya nzambe papa. Bibi naza pourté pas peut-être biloko mususu ba sali nzambe ba sala wana za ba finga ba. Bibi qui est-il pour juger mon serviteur? D'abord batu balinga kotala biso ba sali ya nzambe lokola soki ba biloko mo balomi. Nous sommes les hommes de Dieu. Donc c'est-à-dire mutu nzambe. Donc c'est-à-dire na nature ya bomoto. Mutu asumuka, mutu osilika, mutu osalisu parce que nous brochons d'une manière et d'une autre. Mon sala nzambe azate ke mutu mo rozaka irréprochable. Ata biso ndeto loba, na ba faiblesse nanga. Na ba défaut nanga, na des rêves belés. Mais à deuxième position l'homme de Dieu. Bible dit tu regarderas les sacrificateurs comme un saint. Yazoleka abanda ko juger ba sali ya nzambe. Nani apesi autorité wana? Azu vocation n'est pas nan. Nous sommes en quoi a bimisa bana nzambe a séduit bango bana nzambe ko tala kati ya distraction. Yango ngana yeko telemina ngo. Na yeko yebisa ye abongola motema. Voilà moto na nzambe tozo ko ba émission lelo mais tant yebisi abongola motema toza parce que to le cannabis to vandi wana te. Mais to le ka to mona ki ndeko na biso pe prophète Ézéchiel alobi akosekisa maman Chako. Mais sikoyo est-ce que nzambe pas akoki kosekisa moto pe neti Yesu asalaki Lazare sort na kunda? Oui, merci beaucoup pour na motuna. Moi premièrement, moi je crois au miracle.
nandima miracle parce que donc si bosangani pe bokoki kosala yango te bon kosangana c'est trop dire na répondre na question bokoki kosangana te mais siko mpona bino basalela nzambe bachrétien bondimanaka te entre vous ezalaka nini yango mais mpona tomona te abe aleka na tv abe aboma moninga ne abe to mpe aboya na répondre na question liboso non ya répondre voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. C'est-à-dire, être ondimé Jésus comme Seigneur et Sauveur, les miracles, ils sont possibles. Donc, Nzambe, ceux qui n'ont plan naïe, abongisi qui est assez puissant, maman Chako, à cause de ce que le prophète Ézéchiel a raison. C'est bon, alors, Nzambe, même temps, c'est puissant, à cause de ça, il y a même temps, c'est puissant. Nzambe, à travers lui. Ceux qui Nzambe, Dieu est capable de faire un miracle. Si on a besoin de faire Nzambe. Mais si on a besoin de faire faux et archi faux. Si on a besoin de faire des commissions Nzambe. Bon, si on a besoin de faire des choses, c'est une bonne chose dans le bini. Un maman chaque fois koufi, un n'a eu qu'à passer. Un a semblé Nzambe a fait un message pour les comédiens. C'est-à-dire ceux qui ont sépi, non c'est pire. Mais ce qu'on a vu sur, hein, dans le bien de média, a aussi ça a été. Ok. Mais si le message nous rôle de Guanabiso, famille maman Chako, ba espérer nini parce que les loyo, nous le biga vous que ça a été na évité ni oui ko le bawana parce que to na suka émission na évité soko ba sama loba na tikelo micro na tikelo caméra loba ba ba na biso na ndako ba comprendre ni ko. Une fois de plus, na présenter sous mes sincères condoléances na toute famille ya maman Chako. Liwa ezapasi biso no soto kufela to yebi combien ko père de motoza très cher la famille ça l'a passé mais na koyeb saka na libota liwa eza destin ya mutu nyonso biso nyonso ne tobotama un jour tokokufa et na koyeb sa bango bakanga matoyi bayoka mingi te parce que na yebi nature ya mboka la biso lorsque mutu aza en vie babeta lisolo la ye na ndenge mosusu so mutu akufi ba vection ekoya ebele bolanda o nyonso batu baoloba te bo se concentrer mukolo corps ekobima toke tokundi mama na biso ceux qui ont la playa en Zambie, qui ont abongisi au sécurisé, gloire à Dieu. Ceux qui ont bongoté en Zambie, mais babi ba au sécurisé, mais alors bi que atta Jésus soit les 40 jours au sécurisé, c'est-à-dire au sécurisé. Pour déjà ceux qui Jésus ont commencé que son moto na tese que résurrection est ajouté. Parce que moi Jésus benga liwa na kombo apomi. C'est ceux comme même à l'équipe 40 jours Jésus au sécurisé, c'est atta Jésus au sécurisé, c'est que dit au sécurisé. Donc to bonga makana enterrement, Nzamba consoler mitema na bino. Bino ope bozana kati ya libota mama Chako ba o ba yeba ki Nzambe te liwa ezelo komoko e yaka pona ko te ya biso ba o to tikali vivant. Bible bina mukanda na Hébreux chapitre 9 le verset 27 car il est réservé à un homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Mama Chako est parti à cause de la jugement dernier. Yonga na yo to tikali to bongama pour que liwa mukole koya to kufa na kimia parce que liwa ezala na procédure te. Ezala jour férié te et la kakate. Les lois maman chaque fois qui peut être zanga yo donc to milengela Jésus revient bientôt Zamba pambola bino pepo na bana Nzambe na zongi susu bolanda ba témoignage nyonso ezoleka na ba réseaux sociaux sata bimisi basali na ya lokuta po ba pesa ba faux témoignage pour la séduction donc tozali na tango ya suka o Bible lobaki totika na makomi na Nzambe prenez des temps de lire la Bible priez beaucoup vous s'attachez à mon sauté réseaux sociaux comme il peut na distraction belé vous se concentrer na makambo ya Nzambe na otanga Bible pour que to comme na tango asuka Nzambe apambola bino soki Jésus-Christ azonité to komona na malasima soki aye que l'honneur revienne à lui. Voilà mon Nzambe pesa numéro de téléphone rapidement ba tout bazan la besoin ya kokota en contact na yo comme ça va benga yo. Oui, numéro de contact na nga bato bazan pour ça ba benga ngai numéro na ngai zali plus 243 85 41 59 230 plus 243 85 41 59 230. Une minute na préciser. Na leki na tangi kombo ya mutute ke moto wana za nzela mabe ya bakisi tete ya ba comédien par rapport ya message. Na tangi kombo ya mwana mwindu parce que azo blasphémer le Saint-Esprit na préciser. Na boyi bat ba interpréter que prophète aloba ki peut-être maman wa kufi se kazana boye o ba batinyo swaza boye non. Na pesi message pour bat ba na sali na tangi kombo ya mwana mwindu abongola motema. Na livre na yewana suka bongo motema te okina wa faire. Na ba kombo ni alokuta wana Nzamba pambola bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. On est arrivé à la fin de cette émission. Boyoki, Motona Nzambe. Parce que, awa, na chebiso dans le principe, mon copain Nzambe, ce qui m'a dit que mon copain qui a le malamouté, a reconnu que ça a droit de réponse, tu peux cadrer Maïmouninga le bakéza polémique.
nga naza pire mutu te awa ke non mutu alobi nga naza pire ye faut na défendre te soki mutu abungi na parole de Dieu to mutu amoni basali constat et que ezali bongo te plateau za libre akoya koleka pe atalisi. Donc on est arrivé à la fin. Merci beaucoup na Jonathan Moukadi, merci beaucoup na Lydie Moukadi, ma femme, merci à mes enfants, merci à tout le monde qui a mis cette émission. On se retrouve prochainement sur Guillaume Zoazunité. Bye bye. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.